Na salué ba misenyo so basila la costo sila va Seigneur. Na salué Nzambe oyokela kabose mawe longe shanza utine longe migugu Seigneur. Na salué sele yo kosila neza pasi afinga fali mabe afinga wera mabe ata chechoko ndenge nini azaka mutu kure kenane longine bandakala Seigneur. Apakola ble ya matanga obeze longia mutu Seigneur. Banyongwa batu batika na ye ba petrol ateka na Kongo ya kozwa bazoluka ye Seigneur. C'est Léo. Soka koti toilette pour bimeza pasi. Aleka libumu banda bota machilelo. Azalanda kute fazera poto. Mukanda zuya bababa. Mundela bika kaza baba. Sote baba. C'est Léo azu mukanda bababa. Fimbu na Fimbu News. On peut porter plainte. Ndeyo ba meko makala ngala komi ma avion makala. Bon même na Air France na pavillon 5. Bon moni SN na pavillon 8. Fimbu na Fimbu News. En tout cas, félicitations à mon pote Fally Ipupa. En tout cas, le King Nzambe à ba mission nyosoma yoto ya Congo. Fimbu na Fimbu News. Taka dekuta kotala moko ba imbécile ya ba soliste mususu. Oyo koki kozwa mama na bango. Mso mwasi na ye bana omemi pe poto kotala moko ba lexarata chaque jour kofinga Sankara de Kunta. Sankara wazana parcours moko ya munene kotala ba soliste mususu. Oh ba beta na orchestre ujana. Tongo midi pourquoi soki ba simbisi miko muto ya komisa net adversaire Sankara de Kunta et ça la kokoma. Fimbu na Fimbu News. Bon nga batu bana niveau na ngate nga si loki kam sanga te mona Nzambe ko to baboya e donc nga il faut ba lobela nga menga na ko lobela bango te ngai rêve ba leader na bango ezala ke no ba fanda bina na Sankara boye ba solo la ba boma moto mais ko nga na zala batawana te parce que lelo nga faut ba lobela kombo na nga na bilanga bango te na musique ta biso bandaki musique na ba batu bango ba lobelela tango ezala pena ke no tranquille normal que au moins que ntsaki fufu ezate on parle que ntsaki boye Thompson ezate que toke makolo timi wenza mula tokozwa biloko odame wana bazaki te do ba leader na bango ba yebi biso. Fimbu na Fimbu News, Ken Piana officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbu na Fim. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie, contactez Fimbu na Fimbu News avec Ken Piana, il faut là. Avec Ken Piana. Donc pète à la gaga ma copie. Il faut suivre Fimbu na Fim. Zolobi tout na Fimbu na Fimbu. Biso na bino, toko peta na kaka makofi. To peta na kaka makofi. Ken Piana. Fimbu na Fimbu News, Ken Piana officiel. Merci beaucoup bana Congo bande retour Hollanda Ken Piana partout à travers le monde. Balobi ba abonné na biso ya Fimbu na Fimbu toujours fidèle. Tolinga bino trop. En tout cas merci ndenge bobenga nga vraiment de partout bolobi no Ken Piana en tout cas Lucas Sankara de Kunta parce que tout monde a na moment problème Sankara de Kunta pena alakisa ke non aza mutu na yo na lobaki Sankara de Kunta après ba délire à part ba délire tout monde na ya TV azalaka mutu malamu ndenge nga na lobaka ngo depuis kala depuis na be émission tout na lukaki pe Sankara to solola po ndenge na sali remarque bandeko baloba Sankara de Kunta achawera son na kisi ya mvutima ngape na komi komona makambo ngo c'est comme si ezaka ya solo po Sankara de Kunta komi si États-Unis a komi si Europe net toilette net douche nae akotaka ne air nyoso alingi to solola pe mar solo ya mama na biso sœur na biso si deji mapata o apostiller na commune ya Kitambo vraiment biso bana Kitambo vraiment toza si mama na biso si deji mapata parce que za sœur na biso oyo lelo soki tozobeta sete ya sœur alongola biso bana Kitambo soni tomona ka mama na biso si deji mapata po abala star ya munene ya mboka na biso boyebi ke papa na bango azalaki mokabi mbongo ya munene ya Kitambo. En tout cas, Zala qui est dans la Kitambo, ce qu'on a un problème, Tozala Luka, papa sacré. Donc, moi, na yépé, j'ai postulé. Donc, biso merci au Toropé ça. Oh, merci au Toropé ça sert na biso. Et vous allez la copé, c'est la voix, et vous allez la biso bien. Ça va de compte à bonjour.
Ouais, bonjour Ken Pianande, ni santé calme, na ebike yo non na monate mutake ka journée moko donc ake 5 heures. Non to monate bana makambe banda. Bolu ke la mutu yeste ka souci na mna kota kata na katsa makala mo boy. Donc journée ka moko bima et là que ça fox ya le king Fally Ipupa et là que ça force ya ba relation zanango. En tout cas, pour voilà, continuer mon sang. Donc, il s'agit de Gogola, il s'agit de film pour fouetter tout le monde. Pesa bango ba fessé donc pesi mambuto en tout cas ça va donc biso ba sankara lelo nazali te na uta États-Unis monika ndenge ozolo baloba ngamba ba États-Unis wana mais faut comprendre que ngana mona pota tongo premier poto na kena 1999 donc 99 en français 2000 ans etaneli ngai na poto ta bato ba 2000 ans mukile kufa na ete so boyeba histoire ngetanela nga wana donc ozo sentir que rien à voir après na yeko izonga na 2001 nazongi kisasa 2001 ba yambanga yona wenge panzani tata mobicha ki tonia simba motema toleka sankana éclaireur plaire au sakanater wana kabosa senga akota ni akota maison mère nazwa kabosa dakana vie bozi na mikili nazwa ye to yana avion moko yemo akamwa ba ese yoko bimato yebani te batama na toilette kuna ngana bima papa ti nangna kotseka bato bazolinga ta kota ma misie tout baboya na ba fere baboya bato nyoso baboya babite akota te talaka ya pena nelongia wengete akoninga ningana ba bloka ba defa to lingite ngam na zona kotse premier concert na ebaka fato bima sorti na Grand Hôtel na sengi ka beta mais fagi sukwa yana abeta na sapatu mais azara soko na sapatu te donc poto na ya utaka na deketch donc ngam na defela ka sapatu pas de baku que je salue za na France na pesa kabosa mata beti biloko defa mais ti na bunda ti akota wenge musika maison mais donc bref na ngana expliquer batuke pardon ngam na kabose wenge malgré ne longia wengete malgré face na zo correspondre tena ba jeune pour moi sala ne tonde moi kolo moi kala mon ndike moi o comprendre ngam na ya na ye de temps na ye kabose ozoko mali lazo lekana ba TV na zoka ignorer otenga mutayana ya zati ngam na ya na musicien boso bozo ya age wana na wenge si parce que na ba age ba vieux joski ki ambuku tandeng wana eza ye mutazamu tali boso ya to so penza bongo mais après wana sankarata ba yaminga koleka tous les leaders 2002 sikoyo ko sala ke akeshiko yo poto wana siko mbula na banyomi mabatu ba poto tina si safa mobimba leo na bambwa kwa to sola masolana mais sanga de kunta ba remercier ka mutute ka soki akufi lelo pena na ko bande mission te sans que na peso merci parce que nazala na problème soki to bengi mutu nyonso to benga pe ba soule ba koko dilaso mutu nyonso azoloba non sankara sia benga ki non to sola déjà na sankara na habité sankara de compte relation na yo na Fally ezalaka ndeni tolanda pe na émission moko Fally abeta parmi batu oyo bazalaka ba master na ye depuis bomwana atanga na kombono na kati na habité meka ko expliquer biso na Fally Ipupa boyeba na ndeni ouais wana ami d'enfance donc wana za mwana pena donc master na nga ya bomwana donc to fandi to tangi to beti bandule donc to sakani to defani donc aza mutoyo lelo netinga bona ka plaisir makasi ta on atanga komba Fally Ipupa ya lokwa na famille na bino mo boye muto mo nginda bo bando tanga biso ya George na biso en États-Unis na Miami nde ko voiture ye bobengi aveni mobimbe be fa mobimba donc faut comprendre que Fally Ipupa c'est mon ami d'enfance to beti bandule po musique akalezaki koto na koto faut ba gagner donc to eba na bandal déjà donc ga leader Fally Ipupa leader ba masa na biso ba kajos ba kufa ba leader ozo sentir que ezaki déjà à l'époque donc Fally ayi muto yo en étoile aza muto azaki na makambo yango moni lelo na minito atuka na ba respect belé pona ye parce que na ebige à part ami d'enfance pona nga Fally c'est un frère on comprend c'est un frère pour avana yeba batu nyoso ami d'enfance na yeba na Fally Ipupa kotala ndenge bobandaka soko zo raisonner histoire na ndenge bokomi lelo parce que soki tolobi toloba na ndenge réalité émission na sala te pona flatter sankara ona loba eza na ndenge logique lelo ba sankara babimati na ba parlement basankara babimati na ba gouvernement lelo basankara babimati na ba église pasteur azoloba trop to comme benga bango basankara
soki totali pe ami d'enfance na yo fallait pour parler loza renommé star international o azoyela biso ba trophée ebele kota la place boruta na place lelo nzambe akomi sibino fallait aza leader na ndenge ya musique Sankara de Kunta leader na ndenge ba porte parole. Est-ce que raisonnera le passé na le présent lelo ndenge bozali? Oui, le passé, mutu a raisonné le passé, te mo sala makambo fichir ezalate. Mutu faut raisonner le passé pour tala le présent ndenge naza lelo. Omoni lelo ndenge naza na raisonner le passé parce que lelo ndenge naza ta na otala ngana na jeep nanga, madame nanga na jeep nanga. Nga sona ke États-Unis, madame nanga to kenda États-Unis, akima raté, loko basi ba leader belé bazo kima, basi ba politicien ba kima. Donc, oso comprendre que lelo na ndenge mabete donc rien à voir. Omoni lelo biso to bato so talibé to pesa ka bat makambo valeur. Donc ngai so tali mutu mso atala mso na mutu ba Sankara ko mona msusu to che exemple msusu na olinga madame nanga mutu msusu ayebita ko loba pe mso tikala yo Sankara wana mutu ya bien te ayebinga na mutu a bien te na nenga msu makambo ayebelinga mais na nenga logique des choses. Moi, si moi non, je préfère Sankara mema batu na poto. Je préfère msusu que lelo Sankara de kuta za mutu mo boza stable. Tala Sankara kuto asombela moi sine je batu na soni sa batu komena bandako. Saka asombela moi sine jeep, yo kuto ata vélo, yo kuto ata so ni trottinette. Donc na soni sa batu belé. Donc quelque part biso ba Sankara, to ba bateau yo toza crédible. D'autant total on a tali le passé na ngato uti pe loin ndelo betra bino mi da fan na tali le présent na l'équipe leader rebelle na succès tant na la fiti na mona mbamo no les millionnaires retardés ponga na millionnaire mais retardé ça na ba retard nango donc kala mingi teta ngwe ko makambutu donc rien à voir en tout cas ça la nga plaisir donc ya romona que en tout cas le passé na biso ndeto uti même ba le king fali pour poser sentir que lelo ninga za nzamba ba mission so Congo na 5e génération en tout cas. Voilà, ça l'a plaisir ma casse na omona que il faut continuer ka nengo na mutu tokola na ye lelo rien à voir yo kasi so neti lelo mso na problème mo boye msusu na osenga mso moi soutien pa bandeko na ngobe ba massa na ngobe ba famille na luka batampiaka te mutampiaka bando betelo to sambela nzamba osala oso comprendre mais mutambonga ko résoudre ba problème donc voilà Sankara de Kunta na habité so zwaki te Hollanda émission mona yamba blana azamwa na Mosaka na tune question moko soki nzamba bandeli mokili soki balobi osenga nzambe obota maswati epa Sankara ou bien papa no Blanchard Mosaka choix no kozala nini asalaki choix lobi nga pena soki ko bandela mokili na osenga kutu nzambe papa na nga zala nde Sankara de Kunta parce que lelo biso bana Mosaka tozo galérer lelo Sankara de Kunta bana ne bazo vivre na vie moko ya lix bana Sankara tu baza na poto côté la mwana Mosaka zolo ba langage wana ya koloba soki nzamba bandeli mokili a préféré azala na mwana ya Sankara de Kunta et ça la kiondeni bon moni côté wana na ninga mabete take parents na websaka ke mwana ke ba pona ba parents moi so to za pona ba parents nde quelque part biso tout onga na msunga ichanga na famille wa Donald Trump nga changa la famille wa Barack Obama. Donc papa na yo kozala na la obeza na la taka père na nde to mona ka mama ba chanza tata za mutaliboma okopa na zaka mère na donc quelque part pour nga na ebigem sunga ma na sala ki ezaki ba projet ke bana ba botama na poto lobi pe msumu saka ninga za wana mso eza punition pesa ki akotinda epe sous ba poto pour père ne pe aza muto déjà massa za ne bien tranquille mais pour nga en tout cas basaka guerre na papa te donc azalara poser aluka père nae père ne peut-être a ebindeni a pinirier après a ebindeni a go récupérer mais en tout cas problème eza na ngote ke apona bapona parents à parents tika la parents on ba parents ba nzamba se on comprend donc voilà pour en tout cas mon fils c'est calmé papa da papa luka papa les lens ça c'est là en famille tranquille normal poto mosaka roteka peka TV ne andako ke poto eza na ngore ya za massa en tout cas mais moi na ole la papa tonganda ko matonga chambre na été moi na zambe ya sans adresse bon mosaka msupa talege mwana pe mso azoyo kate bana mso bazaka ni mwana to mona pe bana batambongo ebele mwa mso azane voyou na libanda to mona bana batambongo ebele même mso pe otanga te me père na la rosa be école buissonnaire makamso eza pe mso papa te papa oza na mbongo mais mwana pa oza pa mvote donc eza makamso spiritualité faut ba prier le ponanga
en tout cas atika papa za la calme papa yebi makambo donc soka na problème na ngona caméra te po ken pia na omatsaka apelisaka mafuta donc ponanga il faut lukaneti biso na bakuzu ba père na ye tokolo be la père na ye père par opesa biso msu idée que notala mwana ayoka te sankara na lelo la laquelle on a une église on a une église te par hasard ma réponse est incroyable te mais normal po na ebite msu yo beta on a marqué la tumba mosaka ngala mosaka déjà la minute to ala pause ba guerre donc to cha pause la TV donc TV bele kanga image mobo asenga pardon tongo za na tonda ya za traitement aux États-Unis yo za tonga na bandal glo la ngazo filmer te wana to bomema kamnyoso so lingo zongisa ngo mukolo yo kaka ezongi po biso yebana te ekozonga vendredi ekozonga semaine prochaine ekozonga mois prochain mukolo ezonga tango ya so pesinga biloko to pesanga ka gigi mais lelo boy to da la problème de la masala nga plaja mosaka voilà na boy makambo do na besoin te yo ya makambo ya ucha ba ozo benye master mais webi ke na aja ko sa pe papa ko bota opesanga de nandule aja la raté donc nde to mona na bolingo age ya raté nde pe na musala age ya raté lelo na minito mutu musuba benga ba wera mais même suna mona mwa muke star na yate oko pa ina to jamais to mona ya Michael Jackson ya Kofi ya JB za raté donc quelque part Mosaka akoza muko na nganinga zali mais ama sananga na boulot parce que aza mutu to bandi ba boulot ozo senti to sala makambo so to monani to yambani ozo comprendre donc aza pena massa mais to pe ba guerre ya la ga to bossa na makambo ya lokwa neti oye ya baluki la dikos même na guerre to rappelle na moment pause pour bato balamba ba soda pe balia donc c'est tout à fait normal saka de konta ocha esprit ya wera wapi lelo to mona soki président wera asala ta délégation à 3 personnes combat Sankara feza na kati soki wera kende quelque part même délégation à 2 personnes Sankara de Kunta il faza na kati na habite bato baloba Sankara mvutaka pe wera est-ce que to kopesa bango mo raison mukete bon bazona raison de tout d'abord ngana na mukanda poto bato ba confondre ngana français de leona minto na 3 bana baba français. Donc tant pe na voyage na madame na ngai donc ambassade des États-Unis et bien l'américaine. Donc cela veut dire que ngaba poto na sota ba niveau. Donc voyage et pas na ngezelo te. Ezaka ke mo go ba voyage msuwe ga singa mena obaye na nga prise. To pe ma soma di miko ba avion na lemba pe na donner na boye. So pe na ko porter plainte. Ndeyo ba meko makala ngala ko ma avion makala bo na Air France na pavillon 5, bo moni SN na pavillon so 8. Donc ngwana donc quelque part muta olinga mso ya zo place au Sankara voyage mingi mais yo voyager na document. L'état ou le ambassade au sala ba au constituer ba dossier au introduire en ambassade ba bando traiter dossier no dans 15 jours et zo attend mais ngane na bo ezaka billet so ka billet ka bo buru toke on compare dans ezana ngore et puis même l'ambassade des États-Unis na crédible ngana ambassade des États-Unis na ko tata na 15 personnes na bo pesa visa mais so bo kimi nde bebisel nga makam donc na ninga voyage eza pour mte wera nde na sa bato mso ba yeba ete nga na master ya ba mwana wera suka okopana ginkoi mwana banga suka massa na nga do ava da yeba bato na ba wenge donc massa na nga to zaine déjà yiba bilamba wera to liaka to melaka donc quelque part pour nga c'est un grand frère o lelo yemoko ayebi de ceux qui ont voyagé, ban vouloir ngate, on parle des fautes ngate, les fautes sa mukanda et puis babo ça n'a pas été que ngana bandi maison mais na ebi batutu ndenge baye. Donc les on a mis fidèle. Oui ba couple combien et so exemple dans ngate chérie obi so penoza ki fidèle roi Sankara to ko umela tito okufa. Donc ngana fidèle envers Werason. Naza pe reconnaissant naza ingraté oko pa don ndenge moko ndenge pe bato bafanda babi te wera pe nani Sankara pe na so azu mwasi achake pe na niveau moko ya stabilité donc naza crédible na babolingo na makambo fidélité ba musala na makambo donc voilà na le seul porte-parole te bo monanga te gain mikolo na komé pa ya so il Fabregas mikolo na komé pa ya Fali te non na loba blora bongo te donc naza mutoyo ba yebanga na pa wera ti lelo na pas wera donc faut ba pesanga ba trophée ou bien monument ba saliver le tumba kota 24 ba chenga pe na chene tibwe fidélité Sankara de Kunta na nenga histoire na nenga mabete ngalo baga na pesa mutu ba valeur na erazaka vivant
est-ce que reconnaître yango lelo soki balobi basala ba livre ya bateau pena basala ba histoire bakosala pe livre ya Sankara de Kunta? Si bah ça là déjà pour les seuls Congolais lobisa Zidane Lingala Zidane a comme entraîneur Real na lobisa Lingala na leka na téléfoot avant batu nyonso ba wana batu bana bakini balego na leki na nini on te ngana leka na téléfoot TF1 bazolo belelanga ba comparer ngana ba journaliste ya Europe na ngai nakutala ba Roberto Carlos nakutala ba Claude Makelele à part wana na les sel mutu na sala disque avant na masala nga Blaise éléments oh grand prêtre ya bololé et ça là ke bana poto ba komo yo tongo mona goche mascotte ya ko tonga pona ngati o ba Marco Sefondo ba Tonton Tsusa ba Monique Kinke na Majesté bana Londres o Angel Muswaela ya ka tonga ser na yo pongam na yembela bango ba teka lupango po ya poto na kine lokote kuna na poto yo grand prêtre keba au mona mbule beti toilette ba pare kei ba toi tete Sankara te biso ba ye donc quelque part faut pas comprendre que Sankara de Kunta na salle école de Sankarai ba tutu lelo mona ba journaliste bele ba coach on na ninga mabe na ba opposition mona Sankara opposition côté on a pouvoir au mona Sankara ya pouvoir tango zoka bato walo ba msuke non faut na consulter base na ngai base ya ba Sankara de Kunta baby city na ba église donc tina ba église tina ba pasteur quelque part biso to ba bato yo le roi congolais ni né prophète chez soi le roi congolais mutu ka c'est la mutu akufa po bandima ye po esala onde soni bandima ke ken marché avec te il faut Sankara na bango mo ba créer Sankara na bilamba bazo expliquer pe ke cho ya to betili bakwelo te tunanga nini mo le logo na mne na ko sola ba kitelo pri tunanga nini donc quelque part na sala makambo puis structura yango et le biata fait nanga cap si wili kinkela dans na structura yango to uti na ba mondo ezala ke to ari ba saper ba mebele la guerre de 100 ans to yeko soutenir ba musique lelo Sankara de Kunta na sali style gréco-romaine za lutte contre la conjoncture misumaka sindokité donc cela veut dire ma bendo iba yanga na ndima bana sirage bana nguba ba courager bana effet bazo luka mbongo saba iba donc bisolo to boya kuluna maboko milai yango moliso wa Sankara to bima dona pesa batu chance na pesa batu valeur tous les chèques à Congo so ba ne finga yo ba chèque ba longwana ke ba Sankara zo vindeni ozo ba donner des exemples partout donc voilà en tout cas on mérite livre mais ne bande la livre na ngati na suka ba chande ba fotete po bilongi musoko o te azalaki na nani o te wana te nga fo ba chape na ba masala ba Zidane ba Wera ba Fali fo ba chaba tu pena ba che madame na nga leader de l'américaine ba che mère na biso Monique ba che babana tout ça donc c'est ça ba che pena ba car tout po o bo mone par que rosa ta banana na ba poto tilelo ba 57e voiture c'est Apolline Lumumba moi na papa na swego national atuna anga chaque jour ken jour aux Sankara de Kunta c'est Apolline Lumumba RDC Monde jour aux Sankara tuna enano azala kokola imagine ni Sankara zala pesa na quartier avant kota makambo ba wenge peut-être zala pesa image ya ba comédien imagine ni ozala pesa ozokola penana pesa ka boule peut-être o valoriser makambo ozala sala na bomwana ozokola o valoriser ngo koma lelo na ba niveau ekomi bon moninga leo na minute muto ayebinga kokola nango lingango ta o kutula se calmer kokola nanga ki mabe kokola nanga peleza ki dongo kapela bano ba inconscient bano saka o beti no emeso akeka kimi mama na ya mokufa bakunda be mena da babiso donc za bato yo so matange kufeli na masa nanga Blaise éléments biso to ba to anima na ba matanga et puis ngasko ese loko yo na botami nango do père na biso ndenga na za donc so asko père na biso multiplication net fois 3 donc père na biso textuel au compagnie père na biso botipse belé bébé national que j'ai sali dans Mbadzango deuxième riche à Congo donc père na biso aza muto yo azaki na ba musique ya ba Afrique Manchester donc wana ba doit ba histoire te mais muto aime sorti lelo aza so ebiseka ba bébé national a ebi père na biso créé na ba nzembo talambongo mama talambongo zilombele nzembo père na biso réunion na mboko donc eza makambo to botami nango père ari na mbongo ebele grand commerçant mais lelo nde omona rage ba momi tellement ba les gars ebele parce que tozé belé ba 47 enfants le père il faisait crédit retour au village, il est au village. Donc le loba c'est quoi ça perd. Donc voilà en tout cas ça makambo na botama nango et utanini donc na kola bongo so tali donc na ba massa na kola vraiment mon boulot même na école tant autant na weba na kota kol mo boy ngai na ser na Solange la miki na grand frère na Marco Tungi
ezalika na basalo drapeau so directeur abimem su bazoluka mso élève moi yembisa na salo drapeau ba aussi ça te bomona radio moi mukusa bima baninge solo penza baninge boya kotale danse ya sika seri wana lokola mama yemo apita pate bandi donc yaya Sankara de Kunta kala linga bomwana na ngate do préféré nga kuna kimukolo bomwana na yo ezalaki difficile yo moko beti histoire vrai est-ce que na ba aventure ngo po ndimaka un jour Sankara ngo pe akokoma mutu ya bakar mutu akopeye bapale mutu akosambwisa monde entier ozotambola neti mwana ya ambassadeur otambolaka na monde neti mwana diplomate est-ce que ozalaka sire ke ba aventure ekomene na ba condition de vie ozovivre lelo? Oui nayaki sire parce que so otali Sankara de Kunta nabetela mino kombo Sankara eza masalanga Thomas Sankara ya présent idéologie na ye nazwa kombo de Kunta eza poto nde bato muso ngape nafuna diaka ba Kunta ngape na bamboko oyo sikona message na pesa bato na kombo na nga Sankara de Kunta do yalwa Sankara ya poto do na sa maoke nazamu nazalaki ati donc ngai ken piana na ninga histoire soulever lo ka bien expliquer bato biso to ko tala ba biloko mona pena fandi boko tala billet mona Airzaï okota no msu billet okotuna ba prix ba passeport okamsu na faina ngali bosa ambassade de France na otana ne mindele ba okota ba oya muta uta poto aye ba fe na biso ba ogika fu baza vivant do mo pena muta asenga bilamba nga sengi mutuka ndeni welanga mabanga poto te na chaka na ti donc ba yela ba mabanga poto na chaka na bati donc ndena lela poto donc ngala yi mutukuta ate mutaka mso sanka yana to tima ba mabele salongo nzelele kanga papa ngala sa salongo na France ngaza la rate na lobage na oza na France na oza na Bordeaux ozala na vision na déjà donc naza muto nga souci na ngeza ka na ke poto na ba na oza na Bordeaux premier poto na ngapeta na ke na kenda ina nu na ye Paris to na fandita ko ngamna tikala na kenda ka Bordeaux esika makamna nga mikanda do so moni mikanda nanga omona ke mukanda nanga eza ya Bordeaux donc na banda pe na Bordeaux nenge rêve nanga lobage na ke Bordeaux mais na yebaka Bordeaux te donc pona nga na yebaka makamna babi mututu oza na babi baloba nini zela tout est possible à celui qui croit so za na rondima makamnyo so ekokisena lao même nga na parler na bisa bata parler ke ngam na bongisa famille mwende to zawela bambula so ebeti c'est moi lo bangape na muso na bongi nga inde frère mo pe nga ido de ba discussion famille est-ce que nga na bisa bata famille ke ngam na bongava donc tapeni na bongava lelo peni na bongisa famille donc eza ba biloko bato fo ba comprendre ke nga za muto na za muta wazati makamu na wasa lelo na makamu na wasa lobby na yebi dapo na ebisa nzambe bo so zo na nzambo fense na kit pe tunangani moni ngabna ne na abo mena ninga spiritualité ya monaka tango élévation yaka mbata mukile ba benga ngo kisi mais nzambe wazo desi à toute chose ayebi ke akozwa mutu na fulu ndebiso to uta na fulu akomisi biso mbamo leo ba millionnaire ya onde ofanda na millionnaire bozo solola ba bota cher boy aux États-Unis bozo sentir ke donde na bona zo kata ba bilamba na étiquette donc voilà ya mama na c'est Glory Langi na sa ke ngabi Glory Langi na yebi ke ba voyage pour na yo lobela ko lote mais continuer ka ndenge ba mbongo noze belé na compte na banque ndeko na ba ido somba ndako na rigini nga na préféré somba no na Gombe asa nga be pesa nga pe idabia azo continuer ka ngsa mbongo na voilà merci beaucoup alors lelo vraiment bozo remarqué na poser vraiment Sankara de Kunta beaucoup plus ba question wenge musique à maison merte lelo na yakina lobela na no histoire ya Sankara parce que Sankara de Kunta aza parmi batu oyo basali lelo makambo ebele ya ebele nzota Sankara eza nzoto moko toko exploiter toko développer mission kaka na nzoto Sankara kaka parce que lelo tomata to kita Sankara de Kunta a créé école lelo batu ebele pe bazo ba vika ka sima ya musala o Sankara de Kunta lelo imposa na kati ya mboko Sankara de Kunta kotala moko ba imbécile ya ba soliste mususu oyo koki kozwa mama na bango mso mwasi na ye bana omemi pe poto kotala moko balekisaka ta chaque jour kofinga Sankara de Kunta Sankara waza na parcours moko ya munene kotala ba soliste mususu oyo babeta na orchestre ujana tongo midi pokwa soki basimbisi miko muto ya komisa net adversaire Sankara de Kunta esala kokoma
Bon, nga batu bana niveau na ngate nga si logi kam sanga te mona nzambe ko to baboya e donc nga il faut ba lobela nga menga na ko lobela bango te nga rêve ba leader na bango ezala ke no ba fanda bina na Sankara boye ba solo la ba boma moto mais ko nga na za ba tawana te parce que lelo nga faut ba lobela kombo na nga na ebila nga bango te na musique ta biso bandaki musique na ba batu bango ba lobelela tango eza pena ke no tranquille normal ke o mwa pena ke ntsaki fufu ezate on compare ke ntsaki boye Thompson ezate ke toke makolo timi wenza mula tokozwa biloko odame wana bazaki te do ba leader na bango bayebi biso bayebi valer bayebi ni to sala pona bango po ngana wenge mobimba po simba mbongo foluka Sankara ngam na ibaki tous les patrons et puis ngam na pesa bango ba mbongo donc voilà donc des wana mutalo banangelo razate et puis belé na pesa bango idée bo mais mabande ko na ba poto bo sala bo nde basala donc yes c'est tout à fait normal lo ba komona menga na tsika lo ba komonité azaka yemote yo somona lo beso tanga komona nga sina tanga komona lo ba magamna tia aussi sa musique tia okufa donc ça nazala ba tu pena ke quelque part ndena lo ba ke il faut ba bureau ba to baye au futinga mbongo nga Sankara chrétien nga pour ça promotion no sela tana lo ba boye Sankara lobby o mona teke tanga ba koma ba titre o mona Sankara mais ba mso mona wera son e indi ba chena mutu otala wera bo wera te mutu mso abtabimi otali fali mutu mso abimi ba tia mso jibe mutu mso menga ba tia komona nga Sankara donc nga ina za to lelo na ebsaka batu ke non si tu ne vas pas l'Europe c'est un péché mourir en Afrique c'est un péché batu bien so bo pesinga raison bo yo comprendre que te atoza milliardaire mais faut mon ata poto zolo nos ata hiver mon à Champs-Élysées lekyo akata ozongi no gisasa voilà merci Gloire Langi mutana succès mutana makambu yamona ba Gloire Langi to batela mikolo vraiment to batele makasi saka de kunta ero yaka wenge musique maison mère exaucer bazalaki na numike meka ko expliquer biso aux États-Unis au laxi biso cadeau oyo président we rasali mwana nae asombeli voiture ya sika kotala age ebelaki exaucer age exaucer komi nango lelo nandenga silisi ba classe oko relater biso mwa histoire ngo comment nengo yebanaka na famille wana bon ngai na yeba bango nyonso avant nde na obetela bino ngai na yebi na ba wengete donc ngai ginkoi donc je salue de monter mamaïa ba ya Patrice ba ya Jonathan donc baza famille ngai na pema déjà na babango donc eza kutu mamba wengete donc omona bana déjà donc na mona bango kutu déjà va ba mise ba ya omona bango donc pona nga en tout cas eza mutu mo azonga simazate bana ba okola mais bien quand ya wera parce que yo le biasombelo ba cadeau ba jeep bon ba immeuble contete immeuble za mampata na non wana to sola soki na koti masola wera parce que depuis musique e banda depuis ba vient na so ba wendo kolonsoy to kititi na se eza na artiste moko te peut-être to ko ba atongi meuble o wera chepi nation ami balé za jimele et puis na venir Congo Media Channel na lubefu moko ezali na gare centrale ezali ça compte na ma campagne na buki katikati ma campagne yaye na kitambo nde na zolo bagetika la msunda ko na biso na ndaka ba mosaka msunda ndaka ba ken kitambo ko mi ya wera moko na pesa témoignage moko ya ba 6 ans passés na mona pena président wera asombi lupango na nini na avenue bandunda avenue ba mosaka mais na livre parcellaire wana nga beta na masola lokuta te bokotu na mama CDJ bokotu na Sankara de Kunta bokotu na président wera na livre parcellaire likolo ba koma 49 na tuna bokomi 49 pourquoi biso mapangu nyonso so to sombi tokomaka tokomi na nombre ota ya mapangu oza masolo na obeta ya baseta passe bayo somba lupangu moko awa na bandal côté à bloc mère ezalaka na moni na livre wana bakomi 50 dana ba atena minitio soki président wera wana ya masolo ba 7 ans passé na habité soki na minitio akoma na ba 100 parcelles en tout cas na habité soki so to sangisi nyonso ba 322 demi parce que moko et demi yanga zolinga sa elango bureau à nous les Congo donc na ba terrain so ke pena maluku nyonso yaye kinkole yaye ba bandundu ezali so ke na baba Congo bambanda ka partout États-Unis kutukolo bate laki question na ngezalaki kaka ndengo yebelaki ba exaucer bazalaki na bana mike eza question kaka ya remercier wera par rapport ndenga tangsi bana basilisi na lo bana sansini tango bige asali bana cadeau na bi cadeau ezaka ba voiture te ya sali ba cadeau belé puis même cadeau ko tangisa bana classe oyo asali devoir neta ke parents léona mito gladia sali criminologie
tout le monde a ngote na ba quand ça moi nyoso Congo a yebisa mbongo université ngo katenga hôtellerie nga iso nini to ala ba ramoto polaka la Congo mais comme abela ba au pilotage au criminologie ezara de lo ba exaucer ba six ba classe ba gladi etikali ya nene ya suka to six exaucer comme professeur assistante donc eza makambo yo même ba Ibrahim Chombo millionnaire aloba bena mais Sankara eza problème ni donc il faut ba comprendre que faut toi sira venir à bana donc oui rason aza moto yo ana bana mingi te mais sentir que atie bango bena venir eza siré donc lelo exaucer de génération à génération donc ba ko ya lelo te ba ko ya msuna ba 50e génération exaucer baza bana ba exaucer bana ba exaucer bana ba do ba ko ya no mona famille Colby setika immeuble famille ba Charlie Charlot na Suisse batika msusoki nini mundela la msu ba sale autoroute sala msu périphérique eza ya famille ndeto mona ba Nescafé wana mutu asala Nescafé tilo baza soute de génération à génération Nescafé eza ya bata famille donc ndenge wera aza en tout cas même musique esili wera son en tout cas félicitations. Voilà, et ça a plaisir à trop. Papa Erozo tonga pona héritage à bana nenge lelo soule kauka soki totali alimentation express ya kala immeuble ane zalaka ya papa soule obino boluka bosala na ba blague bosala ba blague na bino pa batu mususu osaka na mutu oke ba na soule ndako soule lekina ndako ya ba leader obino bo soutenir wana sokote pena salon soule lekina no salon ya ba leader obino bo soutenir prince Yaweli Mister avec ça sœur Pauline Lumumba Adel Jogo Bagou danger alors sanga de kunta wewa tomoni le lope sœur na so si déjà mapata a postulé na niveau kitambo mais kana nous ko expliquer biso est-ce que ezaka ba base ou bien sert à postuler dans nenga solo parce que lelo biso bana kitambo moi réunion kuzu to sala ki to lobaki no kado to ko pesa sert na biso ndenga longola biso soni kado ezaka to pesa ka ba voix mais kana nous ko expliquer biso clair na caméra est-ce que ko postuler wana tozo que ça solo bien ça ba base ka ba créer na internet. Bon, je pas ta postulé pour non, pas pas ta postulé par rapport que Visio père na bango papa Sacramento zala que un jour continuité ninga tonga ba alimentation ninga tonga ba hôpital ninga tonga magambebele bele que zala penelo romoro boyeke ninga linga kitambo nene grandi yango pas ta bien continuer Visio papa asala pe pona commune na bango gitambo parce que azane grandi na gitambo malgré que na ba poto ya tongo donc yango monima pas ta ninga za wana bige no fo à ça la kitambo na ye yango moni a postulé mais a postulé déjà azan a besoin de salaire wa te bon salaire or zona moi bazanga chaque jour donc voilà postulé pour na bolingo bana kitambo en tout cas bana kitambo nyoso eta ke keni pena na bike bo soutenir ye ba blancha mosaka ba soutenir da batunyo so bo soutenir mais même biso pende za be parler comme na kitambo do lupango mobimba do ba voter ma Sylvie Mampata en tout cas merci ça hype. Merci beaucoup. Tara Basai Sai, des fois t'es comédien les plus riches et puis bah Doudou Kibinda donc batu bazav me belé bah Gabana Basele donc batu nyonso bazana kitambo bah soutenir mais avec mère ana batu mbanga zana batu chaleur de mère azana ba star tout si manae donc na habité kitambo on so ina nyoza courage au Tchaliba toki président pe ache na kota bachangu toki na so na suka président ouais pas chez côté à Tchang on a habité sans de compte c'est difficile peut-être pour la propagande ouais rakuna côté à Tchang maman c'est déjà kitambo to continuer propagande do makasi parce que bango nyoso da ba vota bango donc ndeza boye bana makamba lo bateza ka ba remplir ba formalité ba bimeda na premier tour omoni ngai nde siko ki dauphin na ngai nde nazotala na nde wera proposer nga fona solana na ba base nanga fona solana ba base nanga so ba base ba boy en tout cas na retirer signature. Est-ce que c'est la meilleure façon de lukelara exaucer quitte na parlement en tout cas wera mo azokota eta ke mona IEC ba camarade IEC ba sepeli makas et puis mama Sylvie Mampata za muto lelo na minito donc etala donc muto abanda ko corriger ba wenge tshezala ba wenge ba chaka latte chale boye phrase boye do ratanga trop maramba littérature en tout cas pardon azama Castro donc voilà. Merci Prince Yaweli sœur Pauline Lumumba, merci mon vieux Louison Mbata, merci mon vieux Jimmy Bella ou patron na pesi merci na Adel Jogo Bagou danger Adel Jogo balobi master nanga Chantal Bienga Mikolo babiglo langi azotindi ko pena donc chante donc ça la bien
talaka teuta na baoyo wana na bapululu vraiment na ba trésor ngeso esalaka toujours bien tokomi na biso na suka. Merci Richard Amelel International, Patrick Mayangi, grand prêtre Gauthier Mascotte ozolanda biso, Sœur Angèle Moussoili Makizembe, Koko Arafati Makizembe, ingénieur Aloïs Kisunga. Tokomi vraiment na suka question à suki ezali kaka ya contrôle Sankara de Kunta to bien tant que master ya Fally Ipupa du Cap La Merveille. Contrôle les bimis sur le marché, tout baza d'accord. L'album Contrôle les ont marché vraiment pépele. Alors tu comme une na suka Sankara de Kunta avant que ça bambote na habité Contrôle les ont marché comment yo mutoti ba poto. En tout cas Contrôle venant le kuta mabete et cartonné mboka. Et contrôler bien les réseaux tout. En tout cas, Tchomoni Lelo, Fally Ipupa de toutes les façons de taper musique pour les Congolais. Fally Ipupa comme mondial. Vous allez na Junior Mawete Kalate. Junior Mawete, tozala ginewana na ba Madou Djabi, ba faire gagner la merveille, ba Mano, donc ba tout ce staff mobimba du Cap La Merveille, les King. Donc tozala giwana en tout cas, l'équipe vraiment bien makasi contrôle en tout cas. Et là on a kamwe pour Fally banze monyo so kitoko du début à la fin. Donc Nathalie so na yoka ko na sepeno so na yoka na sepeno so na tchela ndako moi c'est na lindia dia bi non chérie moi ça oh Natala boy neti jouer bima boy kutanga na bana bika oh Samantha Monica poni sumoko Natala sama poni Samuel la pondo ezo qui peut acheter. En tout cas félicitations à mon pote Fally Ipupa. En tout cas, le King Nzambe a ba mission nyoso ma yoto ya Congo. En tout cas, na passivement ba félicitations contrôle et contrôler pe o contrôlera bango tina suka. Ba ko luka ba ko maloro yo merezo bango temps. Ils ont un siècle. Ba msu ba kufa sans succès. On comprend quand j'étais si je savais. Mes condoléances. Ba contrat pe to mon eleke belé. Alors Sankara de Kunta to komi na suka. C'est Apolline Lumumba o singanga na yamba Sankara na PC merci. En tout cas, c'est Apolline Lumumba. Merci pour nos conseils. Tu comme vraiment à Souka, Bambote na habité. Wana ko desanga en tout cas déjà tout d'abord nazo pesa na programme. Tozana inauguration ya Arche de Noé tozo beta et pas ya PDG Roosevelt na Bibwa. Donc en tout cas bana Bibwa boy ba le 1er décembre tozawana pour PDG Roosevelt à sali salle moreza penana ba piscine, tozana salle de fête, tozana ba salle fitness, tozana ba côté ozo sentir pena que no Bibwa e comme le ba New York, au lieu muta ville ba ndozo nga simado reculer pour mieux sauter. Donc PDG Roosevelt tozo betana na wenge mobimba, we rasona ko Katari bana Arche de Noé. En tout cas félicitations à PDG Roosevelt bana Bibwa boy ba le 1er décembre tozawana. Wana za comme programme. Et puis honorable Werason, honorable Sylvie Mampata, en tout cas ba base déjà biso to solo de na ba base yango moni ba voter bango déjà donc on to retirer pe signature exact en tout cas bo mona ngimbatse ke plein à craquer et salamate bo moni pe na ba to oyo ba to ba fourmi. En tout cas Werason, en tout cas merci à toi. Et puis lelo na minute tozo remercier mingi Daniel Massaro oyo gombere voter tozo soutenir candidature à Daniel Massaro et puis tozo soutenir candidature ya président Massoudi balobi tout changu derrière lui et puis Papi Labila balobi tout lukunga derrière lui to bosani pete joli le pétrolier. Donc tozana ba candidature ya batu nyonso ba pesi vraiment ba blo na bango to soutenir bango parce que ba propagande Henri Kambo mando ba propagande zo banda vraiment ba Grégoire Minga ba tutu ya nous le Congo to soutenir bango même ba Junior Chizainga balobi mwana Jean-Marie Chizainga en tout cas to pesi ma bambote na Junior Chizainga très fort le tenant du titre. En tout cas quant à moi on ezaki na ba programme na bando pesa sko bambote boyebi ka soto ke États-Unis kana moni petite sœur na benga motema Dadi Bimba Dadi kitoko ya Sandra kitoko jelingangu ya Karine ngangu mtasoma bandako et puis papi nsasa na kata Las Vegas na ba Junior Tunga to bosanité pichumbongo aux États-Unis to yesusu to zomona mbamoko Apocalypse Bella dégâts matériels de Guzman aux États-Unis. Donc tant na banimba la moko Canada ba kanginga mbala mo epa ya Jonas Mbese motema Arla ba diamant to moni mbamo Patrio to moni mbala mo Gibajo lourd to moni mbamo Awa na kati ya Canada ba Nancy Mafuta batutu et puis so to bandio zonga siko na ndenge ya Londres ska na moni ba Gauthier Mascotte ska na moni ba Marco Zefondo mes condoléances à toi et ska na moni ba Angèle Moussoili ba Toton Sousa ba Monique King na Majesté so na emba mo Suisse ska na moni Popi Sungu na moni Tony P de France Suisse Astrid Mambweni c'est Pauline Lumumba na yo kaka en tout cas tant aucun piana mama ni ke baloba c'est Pauline Lumumba toi na yo comprendre que c'est Pauline Lumumba très fort. La chose à la le King. Ah, c'est Pauline Lumumba.
ya lobato ezati c'est Pauline Lumumba na pesi ma bambote bon Afrique du Sud na ye mais Afrique du Sud ma batambongo baza mingi te en tout cas Jimmy Belao li passa bambongo puis na bosanité Kaska Sereka na bosanité donc bon le professeur Gileale balobi mutasali comptoir na kati Afrique du Sud en tout cas le professeur Gileale donc voilà parce que nga banana zala sanka non nazwa te ko mutu mo boya ni Afrique du Sud sanka azwa ta $2 banana botama veut me aller sonate na ebisio ke banana botama en tout cas merci sanka de compta depuis botama mais attends 1000 francs congolais tenga lia kambonga Afrique du Sud makasi siko ngai banana zala sanka banana botama nana lia mbonga Afrique du Sud te bon Kaska Sereka boka trop kaya ya récompense kané to boka Kaska Sereka bali passa bambongo o comprendre batoni mayokap kaya ninga normal na ninga salutation mais na ndenge pela ko Afrique du Sud defandi we sanka te banana botama donc en tout cas so na ye pena na ndenge siko ya kisasa esika na yo mon Nes Makia Didia Taba papa na Jonathan Ngubangwelo et puis na bossa tete ndai maboko bank na yesu na zomona Ahmed Achour na pesima bambote il est beau il a l'argent et puis so na ye na zomona mbala moko na katsa kisasa Atis Mumba Popol Mumba na moni Gaël Bossa le fils de bourgeois na moni mbala moko na France pardon na bossana ki Guy Malela le prince de la ville bato sate bango banani di golf kizola dégâts matériels balobi deux fois te motema génie nzengele na pesi honorable Zakari Bambote talaka kawana pena donc fait vert yem tabanda idéologie et puis na yesu na moni mbala moko na ba jogo nyonso massa na nga Youssouf Mulumbu na pesi Bambote ba die merci mbokani ba Chancel Mbemba ba joueur à solo na beta ba joueur à dessin animé et puis na yemba mona zo mona mba moko ba Sedik Makambu na moni ba Kebano ba massa na nga ba tutu et puis Jires Kembo ba lobi deux fois tena Dan Fomba na pesi ma bambote donc merci à toi so na ye na moni Chikito Bangu na moni Saint-Valois Paris 16e fiti bourgmestre wana na katsa Paris na moni Alemwela la guerre de Santa félicitations à Frida Kamba Major Chobota et puis en tout cas merci na Belgique na Ejo Modango na moni ba Pichu Kifaya na moni ba Chibachi Basutarmak na moni ba Percy Tumba Mutasagi mariage en tout cas merci na Kena Vietnam esika na moni Héritier Mankasi na katsa Vietnam tala mutana mbongo na Vietnam et puis na yesu na moni na katsa France wana Germain Vambi balobi les comptables alongwa taximen à ça la pena tangi classe donc les comptables donc deux fois en tout cas merci Ibrahim Chombo na ebi Golandi o Ken Mpiana donc talaka donc mutana makambu yeyo donc deux fois Manik de Jonathan non azana yazaka en Venasima Manike ujana ujana na biso Manike si balobi Manike donc deux fois te donc talaka et là on a sepela ne po ye Manika ke poto no pena na ba 89 c'est là qui Miguel c'est wan so tiki suke belete se go potote supana balamba d'appeler série wala na mona muke série ba Jalou Renat on pas mon ami Gelor donc en tout cas félicitations à Maniquin et puis félicitations sous na Manique de John parce que tant le baba français na yoka pena za muto atanga on la bonne vie et moni ba Manique de John biso yebi bango tem susuke na ba internet Manique de John aza grande sœur ya massa na Junior Mobe donc bango ba moni nde biso ba sanga tokoli donc ada bena sœur na biso famille donc voilà tout donc ya moni biso pena donc ya benga sankate ma benga papicho donc voilà aussi on a une prière au Seigneur au secours na saluer ba misenyo so basila la coste aussi la vent Seigneur na saluer Nzambe oyokela kabose mawe longe shanza utine longe migugu Seigneur na saluer sele yo kosila neza pasi afinga fali mabe afinga wera mabe ata chechoko ndenge nini azaka mutu kure kenane longine bandakala Seigneur apakola ble ya matanga obeze longi ya mutu Seigneur banyongwa batu batika na ye ba petrol ateka na Kongo ya kozoa bazoluka ye Seigneur sele yo soka koti toilette po bimeza pasi aleka libumu banda bota machilelo azala ndaku te fazer poto mukandazu ya bababa mundela bika kaza baba sote papa sele yo mukanda bababa Seigneur na salueli susu misemo kasila kala soki boki ko bompema soki puku bompema Seigneur asala clip na vélo limwa
abete pa papa wemba babengana ye abeta la BCBG babengana ye akima po kofia danga olugisa ye lelo komane kombata kuma kokosa soka sila kite skelinga koma kombata ba kombata bo keba na kombata bino na ba mise basila Seigneur atala kumoka soma ninda kuna kin ninda kuna poto azane lokote abeti miziki kaka ya siksa kolia ba crème na ba Seigneur shawama akamwa ba pizza na kimukolo so itutuka mbuchi so kinadi wana Bill Kitola leki ya musika Bill Kitola leki ya ngona susi wana bazoka Kilimanjaro po ya kosilisa bango alongola bango susi wana Seigneur na salua l'idée de l'américaine ma femme légitime akenda rapporto akimarate talata ya mwasi soki na lali na lamuki na talinga binzambe Seigneur ça c'est ma femme mais mingo ko lamuka mwasi mso komelo zombio sauter miko kimi mari de nuit femme de nuit Seigneur na salue banzungu wera ma papa wera na salue lisusu ndako wera les États-Unis oh esiko zomona ke ba villa ba doazu vertige ba immeuble na salue ba jeep na ngami balé moko yanga moko ya madame na salue 3 mbo balia koleka batu baboti 7 bakomi dimbwa quelle charge nazala ngona Congo na batu na bambwa c'est na salue Souken Mpiana et puis na salue mes enfants français Sam Samantha Monique Samuel bokeba na microbe comme kota na poto po bato ebele ba comme ya poto baza ba microbe attention na mbote il faut bozana ba de se faire ton c'est bien. Merci beaucoup na pesi lisusu PDG Arche de Noé na pesi ba mbote merci na ba prière nyonso to saliawa merci na Nana Benga merci na Nathalie Benga merci na Marco Tungi oh Seigneur Solange Tungi Enoch Bungudi merci à trop Ken Mpiana Nengo yambaki ngai en tout cas Yannick Yano balobi defate Yannick Ndeke wana grand frère à madame en tout cas na passivement bambote garçon Alox garçon Silim donc voilà en tout cas merci na batutu merci nayo merci Sankara de Kunta alors bana Congo Sankara de Kunta domestique riche ndenge toloba kaka awa na résidence naye abakisi deuxième jeep ya munene Elandrinzenza, merci à Levé Masokolo, Vienanga et Dombengi Balobi, chez Sankara de Kunta Awa, deuxième type et Ucho Sombama. En tout cas, on y a musique à maison mère de Fate, Bozolanda, oh Kia, oh Kuna déjà, oh Kuna madame, donc en tout cas Sankara de Kunta, Aza vraiment patron. Tout le monde a belé, Bosali Baokese, ya Babez. Mais bozo somba ba jipite bozo somba ba carte moi be Olanda bino ezate po levé masokolo Olanda biso donc bon mona awa chez Sankara parking est vraiment très bien donc des types et Kuba en tout cas félicitations à Sankara de Kunta venanga et Dombengi PDG Cardozo Mwamba wankena le Bill Gates congolais PDG Cardozo Mwamba wankena. Donc il te sougi na biso awa merci à Gloro Langi balobi to tikala naye merci à Fifi Siwa donc bande retour bolandi biso na direct télévision merci tokutani semaine prochaine.